bande ko ba bolingo ba diaspora congolaise na kati ya mbaza na kati ya Kinshasa ba tabusi bango bazotala misa on rat ne sasali ba tiali kidiba ba misusu minoko fungolo ipolele bona ndara image na linga facile barego bandi makite muso moni azotala ndenge ba evre Joseph Kabila bazo di bato mona beza diaspora ma coalition ya patana zo lenga on dirait webi to Canada ngezaki mona mutu so ya linga bunda bitumba okomona tamzo kolenga ba bilai to wasu ko lenga ba émotion Tony Maye, Joseph Kabila, les races de la République démocratique du Congo. Tony Maye, elle là. Parce que notre temps où on a dit que tu as des combats pour nous. Bien on est, oui, histoire est mocatée. Il y a un thème sur la ville de l'hôpital là. Biso de ça, monter ma mabé, n'a pas politicien, biso à Congo. Pourquoi tant biso de l'obaga, t'as papa qui va donner tes pots, travailler pour la deuxième république. Toi t'as caca, les gars, mon collègue, mon tes pots à travailler la deuxième république. Toi t'as caca, ma consommation dans la deuxième république, on va salir pour la ligne, dans le gouvernement Kabila. Pourquoi tu as caca pas monter? Quand on est bango conscience c'est ça là ba yebi makamini ne mais umoni pardon na bango ndenge ya bien ba pays na mboka ba komi conserver les mêmes peuples wana bébé na Joseph Kabila wana de tokolo ba kibande ba zali na ma peuple pe ndimi pardon na bango wana mais yo vandi na poto vous savez ko songi peuple pardon quand ça yomto sokende na bango wana yiba ya peuple ba millions za na mona ba poto ozo ke nosoma ba minduki wala ba ninyo na mizui ba tuna okende kota ba kote ba dongo na zo sa bobo yebi sa kana oyebi sa biso nana ndema tu abonde ko lo baite ano batu ya bonde biso to pesa confiance non Joseph Kabila zemi mutu azali ko pesa biso peke sengo to sa ko yebate yo so mona mutala lipongi mais na butu o mona emongwe tangu susu azoloba ozo yebate na tongo la mukimo so yeba we ni makambo bande ko lo bana butu mona ngana zo kamo na bana ko lo bani mosna pe we bike yo ozoloba na memba ko Kabila ozoloba na makambo ya sengi chantier na Congo patala nanu siko mutu penza anani mais moi sina on so na troisième sur makambo bongo donc ko lo bate Congo na biso et je penza on est rien ndenge nini grâce à Joseph Kabila. Alors pourquoi tu m'y matais? Il y a un lobby boy. Ndeko Congolais. L'homme que Zalina n'a pas flou. On dit histoire en boca. Ce qu'on dit est la vraie histoire en boca. Il y a 80 histoire en boca. Mais donc il s'est bateau et tam sur ça aux autres ça qui va faire bateau. Parce qu'il va faire bateau. Mais il y a 80 il s'ayo. Mais dans le lobby était biso minute oyo. Dans le lobby en attaque biso lobby de Zalina ça la propagande il y a les raïs. Dans le lobby en bien. Il faut ça les propagande parce que Azali phénomène. Azali phénomène, grâce à l'érance, pourquoi pourquoi l'érance a un phénomène. Papa la biso va qui est payé. Pourquoi ton dimate? Il faut tous aller à il faut tout le bayango. Il faut tous cela. Il y a des gens qui sont en déco chic comme des. Tombe là mon déco. Tombe là mon paye le bas. Tant que mon bout va le biete. Ganga na combat au bout parce que vous coûtez bien rien. Biso peut le biete faut ganga na combat Kabila. Pour et coûter biso rien. Parce que les gens qui sont en train de Kabila pèse bon. Mais attends Kabila pèse bon. Ils attendent Kabila pèse un million. Azali président de la République. Est-ce que nous sommes dans mini Nandaku? Azali ko Kabila mana na ye mbongo, mana o Azali na boto c'est pas na ye. Moi bi sabiso. Pour bien on dit ma kamini na ninga diplomatie na ninga hypocrisie. Mais biso so joloba. Yo so mona tata ni ata bino mo kozala. Ozana bana na Nandaku. Moi na mususu azali ça ou bien acteur ene moye. Acteur ga sala lio. Acteur sur repasser na bilamba acteur ga repasser lio. Et l'homme bien de choses à mon bon. Ou peut 10 dollars ou bien 10 francs ou bien 100 francs na Arthur mona na yo. Bana msusu balo baïga papa pour na sali bonani alors que bana na bitinda tatate mais tata bolo baïte non bino bolinga bitinda na ngaite ya to sangai ya sala gaboy. Alors yana telo bete ndeko chipo pamate ataba congolais ya diaspora ba komeli ba lobete yo zali corrompu ikambute ozali ko lia mbongo ya bangolete ozali ko lia mbongo ya bazambete ozali ko lia mbongo ya bawandete ozali ko lia mbongo ya ba français ya ba belge mais ozali ko lia mbongo ya biso moko ya Congo. Ce qui est là, Joseph Kabila pèse un bongo. Azali mabene. Joyement pour Azali président Bisso. Azali président Oku. Le nom de Kabila Bisso Léo. Pourquoi? Parce que moi on est au lien à mon sengo pour éviter. Moutou azongo pèse un bongo. Mais telle la misala qui peut passer au Sana Congo. Mais oya moutou azongo pèse un bongo. Azali pour moi les sous bongo. Yo azongo lien bongo ya moutou. Ozango telle la tupemeni na yo azongo kufa. Voilà. Alors, il y a un truc Koloba. Bande combat bolingo. Attends mon fini que on va baser corrompu au boy. On va na corruption. Et bien quand pas la bisoté. Et bien quand pas Joseph Kabila té. 32 ans il y a Mobutu, tout le monde qui yango. Au moins tata mususu, a bien quand les bossos bien na Mobutu. Au moins tata unene. Son écoute en longonia bondi na mai. Mais zo yebate que bana na ngai nino bana bazota na télévision. Mais papa zo bubi na ko tezo buka. Wana nyo so yebete. So ki na sali boy. Lobby. Moi papa na ngenzali. Même Mobutu sali le côté. Et bon Joseph Kabila kutu. Mutsala zo sa. Bi mo bondi na bilili. Bana ya matete gangi. Matete. So ki bana baka. Akele ya batu et ça la érosion de matériel de météo qui est érosion salami pour me donner le pour Joseph Kabila pour moi merci de qu'on biso chico pour maté merci na image de télé biso koka mo bandeko yo kan les raïs et to c'est là
tozalaka événement oyo banda kala les races tozalaka événement na banda kala toyeba kutu te un jour pour qu'on soit présent biso tobande kobenzelaka mosusu oyo soki nani moto akoya oyo soki nani moto akoya mais tokomona te nzoka nde nzambe alobaki bozela bacongolais bozela na bombeli bino surprise ya kitoko tomona kaka 40 ans ma les races ndeko nazala lesengo te pourquoi nasepela te pourquoi soki te moya mobutu kutu omoni kaka mobutu ya banga bobandi kobinela ye mais eloko ya malonga azosala te ebongo pouvoir pa moto na kobinela moto oyo apesi priorité bapapa na biso na kati na mboka batomoli mingongo balobi mokili oki bango bamama na biso ya kinshasa oyo bazalaki bapauvre femme batomoli mingongo mikili oki bango mpona nini na koloba merci te na joseph kabila mpona nini tokosepela te yango bandeko congolais tozali koloba na ntango oyo ata bozali kofinga ata bozali koganga joseph kabila azali moto oyo amérité azali moto oyo amérité biso ko tozo komona mona retard il fallait kutu bapropagande na ye banda kutu lelo bon comme kaka ndenge ezali korespecte mibeko lokola bango bakonzi ya kongo balobi likambo te tozala kaka momango soki ekoki na un mois ya ega nde tobanda nino mais soki mpona biso il fallait bapepe kongo bakanda déjà kotutula yango nzambe na bomoi olingi kongo mingi tokoloba so mingi te po soki togangi maloba na biso eza kopesa bango te mabasi mpe mingi bazokolela kongi te mingi bakoti hôpital bandimaki te bandimaki te joseph kabila surprendre oyo ezalaki mona meso tosuki na mpona lelo bozala kaka bisika bozwami nde bokoyoka oyo babombi nini tobombeli bino na nsima ya bangonga bacongolais tolinga mboka na biso parce que moto mosusu akolinga mboka na biso mpona biso moko azali te botalanga makambo kitoko lelo ezali kosalama botala nde change ekoki kokota na congo tozalaka na langage moko ya biso na biso na poto soki congo wana ezalaki neti bafilibiside soki congo wana ezalaki neti bafrance mais lelo bakandi kochange congo mpona nini motema mabe lisusu bino nde bolingi congo te kimona meso joseph kabila nabati c'était beaucoup comme moi bolobaki yo 5 chantier esili mpona le 30 juin mais bozali komona ndenge azali kosurprendre bino bandeko bakolingo botikana naloba soki kutu togangaki mpona mobutu togangaki mpona mobutu motu asali eloko te oyo abomi mboka bambula na bambula ebongo motu oyo azali kotonga mpona nini tokotongola mongongo topumisa ete kaka tolobaki oyo jésus alobaki ete soki bolobi na bato baganga te mabanga ekoganga na place na bango yango toboyi mabanga eganga tolingi ete biso moko toloba tosuki oyo na mpona lelo merci bozala kaka bisika bozwami nde topesi bino basango na bino oyo bozali kozela ya na www.zoomelmil.com merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoomel tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo